Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Salut. Bonjour. Bokoto. J'espère que nous vous allez bien. Wow. Tout l'amour qui sous le tongo les Nzambe. Hey. Merci Seigneur pour ton souffle de vie. Vous allez bien, Awa. Bola Moukana, nous beaucoup tatou surula. Bonjour, bonsoir. Shalom, balandinyo soya BBC Mpoï TV. Ba shalom Nabino. Ba bonjour Nabino. Nzambe nanga pambola bino, Nzambe nanga a. Ah bon? C'est grave, hein? Alors, beaucoup tabandeko. Bon, l'amour qui bien, non? Voilà. Tout bandana, nous a adoration na biso. Après, tozo kota na dossier na biso. Je crois, bon, moni titre nanga. Bon, moni photo ya miniature. Famille Libota, bo s'abonner. Ba, onan ba s'abonner, te bo s'abonner. Ba, opena nous, ba s'abonner te na deuxième chaîne na biso boke ko s'abonner, ça toujours biso bien. Voilà. To partager mon ke na 18e épisode tout à l'heure hier. Waouh, quelle performance, quel jet d'acteur. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Bon mona ki penza jet oyo bactère na biso o na che awa ba beta kilobi. Mais non, laisse tomber. Homicide né Makambo. Franchement, la grande famille, homicide est bêti plus de 2 millions de vies. Au coup tout total, qui lobby déjà dans la mouki na tongo awawa 18e épisode, tout la mouki na 93 cas de vie. Est-ce que vous pouvez imaginer? Famille Libota, bolobi nini pour na homicide. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre maman mérite un cadeau. Oh, mais non. Bellevue mérite un cadeau de la part de famille Libota. Franchement. On a lobby penza na chamay na mon côté. Bellevue azo mérité cadeau de la part de la famille Libota. Parce que, bandeko, to lali to la mouki ne boke kota la ta siko bomo na keno. Ngana lali na la mouki. Nathalie 18e épisode 93 cas de vie. Ce que vous imaginez dans nos films ici, il film ici la pète ici la Lelo. Il y a film je crois ici la Lelo et week-end ba o basé la épisode non ceci là bas récupérer to éviter. Film il homicide c'est qu'il y a plus de 2 millions de vies. On doit encourager notre maman, on doit encourager notre star. Pour nous inspiration, il faut te passer sous force. Alors, avant tout, nous, tout banda journée dans l'adoration, il y a Ser Nabiso, Gercel Lunguya, Bandeko, Ndeko Nabiso Zoyemba Kitoko, Ndeko Nabiso na chaîne ya Sika, Gercel Lunguya, officiel. Je crois na ba commentaire nanga nazo afficher lien nae, bokende ko s'abonner, famille Libota, bozalaka nanu pe na esprit d'équipe et ça bien. Vous avez un esprit d'équipe parce que tout de suite comme famille, on est déjà une famille, tout se soutenir. Moukideke nara bongo. Beau aimer ma vidéo à maman BBC, beau partager, beau commenter et ça bien. On est déjà une famille.
ndeko na biso Gercel Lunguya aza afongoli chaîne na ye aza na ba inspiration ebele ya banzembo aza corps du Christ bokende bo s'abonner kuna na chaîne na ye bopesa ye soutien quand moké a soutien au bopesa rapenga mama BBC moi je partage nga na ebine ba partageaka parce que lobito yebité tout le monde en réalité belé sur les réseaux sociaux mitema mabe ya bato mokili donc ça fait très mal na ba réalité mususu tozomona sur les réseaux sociaux ou encore tozomona na mitema bato je crois film à homicide et donc epesi biso leçon ya makasi nini elakisi ke soki yo lelo pambwami ngai mama BBC na opambwa malisute je dois comprendre le temps ya koba lelo nzamba pamboli yo na sepela kaka na temps oyo nzamba pamboli yo parce que lobi to ebité mais na obebisa bénédiction na nga na okanga bénédiction na nga pona muninga zui nga na zangi moya ko sepela na lipamboli ya muninga et na sima ya kozanga ko sepela na lipamboli ya muninga muteme sukinga na sali o ifali pa na sala nzoka na ben na kanginde na kangi bénédiction nanga tozomona sur les réseaux sociaux tozomona na communauté na monde ngo ya lelo batu baza vraiment nazo ebate mitema ya batu nazo ebate muto asala analyse na ye bien te boyini ye muto aloba te boyini ye muto asala boyini ye donc mutema ya muto ekoma kaka ya koyina mutema ya muto ekoma kaka ya kimutema mabe je sais pas eza nini bref la grande famille naza kuna te film ya homicide déjà lakisi biso makambo ebele tomonaka te ke non parce que Geti azwaki libala Dacosta asombeli ye mutuka ndaku et tout ba projet ebele o Dacosta bandaki kosalela Geti ndeke non il y a beaucoup de donc ezana na okelo bakeno ezana ba sens ebele ya bato ya mitema mabe okika na mutema mabe boye kaka keno mama BBC kuna batalaka ye obanjo sala eloko moko boye mpo nokitisa mama BBC non ce que tango kosala ngo po kitisa mama BBC par après aux nini et par après aux nini obuki no ka lisumu peut-être eloko mona ngo te lobby peut-être ndoko yoka fimbo ya nzambe ko beta yo parce que osala kinini obebisa peut-être réputation mama BBC osala peut-être na mutema mabe kaka keno okitisa mama BBC c'est pas bien tota la ba film na Bellevue télévision bandeko l'union balobi bien que non l'union fait la force. Nous sommes famille Libota. Lorsqu'on dit famille Libota, c'est-à-dire que non, Nakatiwana, on doit avoir l'amour. Il faut tous se soutenir, biso na biso. Tous à la hypocrite. Ndekoye oyo, Gercel Lunguya, afongoli chaîne na ye. Asa vandiwana, inspiration à banzembo, je vous dis, oko sepelate. Po abima toyebi ke non nzambe nda koki ko élever parce que nzambe nda a tombola amutu mais ba shortcut ou encore ba courte joie oya ba keno bato ba kati na bango nzela ba ke ba koti bikota kota po kaka keno atombola wana eza ya nzambe te il faut kota ba studio il faut boye bon nzambe ye moko nda yebi. Je crois na solo la qui coûte na maman na biso lobi na sœur na biso lobi na fortifier qui na faire voir la réalité et BD et c'était une bénédiction pour elle. Et le konga na rosenga bino eza juste kaka bole ka bo ki ne ko s'abonner famille bota bolongwana no botika nanu ba kilo mususu ya ke non to sungana boyebi mama BBC boyebi chaîne na mama BBC mama BBC a lancé loko non to le kata to chela mama BBC j'aime au sala bien. Toleke pas mututel et ça bien. On se soutient biso na biso awa parce que lobby to yebite. Lobby to yebite bandeko. To yeba ko garder ba relation, to yeba ko se protéger, to yeba ko sungana ya koloba kenon, ce qui yoza nango sungi muninga et n'attend rien de retour na ngambu na e zela kaka nzambe ndako yeba susu ko récompenser yo. Je sais pas pourquoi naza touché na likambo oyo. Pona lobango.
Ba oh ba ebi Mama BBC. Eh Mama BBC a lancé le komo. Et na le kakuna na emele Mama BBC vidéo. Na landa te émission Mama BBC. Mama BBC a zota moi bonbon, a zota moi mai ya komela. Na le kapay pas chaîne am de kona biso mususu kuna. Eh ye pas za famille libota. Na le kakuna on se soutient. Le long qui peut-être na se retrouver na France. Eh Mama BBC a na France, je crois famille libota. Mon komi balé. Je crois peut-être ta famille libota mon comme balé ta kozanga koluka. Eh Mama BBC c'est comme ça. Au monde peut Mama BBC ceux qui na Australie, ceux qui na Canada, ceux qui na Angola, ceux qui na Goma, ceux qui wapi. Oyambi Mama BBC. Au PC peut-être Mama BBC t'a dit France ceux qui dit combien boy. Ya. Nzambe yo ko nda ko récompenser yo. Oyambi peut-être Mama BBC na katanda kuna yo. Ah. Oui, peut-être bénédiction, ou peut-être Mama BBC kotika na katanda kuna yote. Alors, tous à la kamwana mute mawana ya koloba keno, lorsque otomi bengi famille, essayons de se soutenir. Et ça bien. Et ça que non, vous vous dites que non, toza famille, mais na katia famille, bolinga komik, bolingo kitisa batu mususu, bolingo. Donc, c'est pas bien. Alors, Bokenebo s'abonner à Gercel Lunguya Nani officiel et kosala bien. Nzambe moko ayebi kuna akome ma sœur na biso. Banzembone za kitoko kande na ocha banzembone wana. Je vous dis banzembone zo inspiré ngai, ezo fortifier ngai et voilà. To landana no moi extrait et nazo zongela bino. Never forsakes them, please. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors si tu es juste devant Dieu, tu n'as rien à craindre, parce qu'il te relèvera toujours. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je compte sur toi. Jésus, tu es pour moi le plus grand soutien. Jésus, oh Seigneur, toi nous, Jésus. Seigneur Jésus, je compte sur toi. Jésus, tu es pour moi le plus grand soutien. Jésus. Oui, je sais que Dieu n'abandonne jamais les siens. Alors toi qui appartiens à Dieu, pourquoi tu as peur, mon frère, ma soeur? Sois dans la joie comme moi. Je bénis le Seigneur car il est merveilleux. Tout le temps dans ma vie. Ces enfants qui comptent tout le temps en lui, qui n'abandonnent jamais. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne jamais. Ces enfants qui comptent tout le temps en lui, qui n'abandonnent jamais. Oui, Kenzamba boka jamais moengebe. Tozaba engebe. Tosengeli kotalela ye. Ombate aboka mokote. Jésus est pour moi le plus grand soutien. Waouh, très profond, hein? Jésus est le plus grand soutien. Boyebi tant on a loba ki bongo bandeko. Na pesa ka juste exemple kaka ya Grace Coutinho o lelo akomi ministre ya jeunesse. Hein? C'est ce que oh papa na e a plantaki et aujourd'hui récompense kiti na mwana. Hein? Récompense kiti na mwana. Yo lelo peut-être ko valo non na soutenir Mama BBC. Oui. Tamsou yo soutien na pas Mama BBC. Nzambe peut-être akopambola génération na yo. Donc ozo planter et loko moko boye neti ba protection moko boye pona génération na yo o ezo ya na sima. Bolinga bo soutenir eloko ozo mona keno eloko yo ezo apporter ngata un plus na bo moyenanga. Ndeloko po mona pe nzambe pa kosala nini akosunga nzambe pa ko protéger famille na yo akopambola pe génération na yo. Na okende kutu musika parce que soki nga Mama BBC na bina décortiquer susu na kotali ya mozindo na film na biso ya homicide. Yaya to sukola mitema. Mokileza motema mabe, ça fait mal. Est-ce que vous pouvez imaginer Moutou
azo ina muninga na ye, azo ina ndeko na ye parce que alati bien. Ou encore parce que alataka. Parce que aza bien. Yo komona mutu aza bien. Alati peut-être azo kumba mutuka. Oyebi oye azo traverser te na kati ya bomoi na ye. Oyebi oye ezo déranger, ezo tungisa vie na ye te. Mais yo moni alati chaussure, alati pantalon, azo kumba mutuka. Oyebi oye azo traverser te. Arrêtons na kimutema mabe bandeko. Arrêtons na ko envier. Bon, on a peut-être maman bébé c'est maman bébé ça zo kumba mutuka. Est-ce que boyebi oh maman bébé ça zo traverser nango. Boyebi te. Boyi nangate. Nini peyo la qui s'appelle bino ata maman bébé ça zo kumba mutuka na mutuka eza yayi. To koma la kabani na ba niveau moko boya. Ya kotala otali makambu boye. Kolingaka mbala moko te olatango na kimutema mabe, prends ton temps. Kota na paramètre na lobango toujours. Avant qu'on s'aille loko kota na setting, kota na ka paramètre. Je sais pas, film oya homicide et teinga na ba level tout ya vie. Mais ce mie ba bundisa yo, mais ba kuta yo, na ba biloko o bango ba okanisa te, o ba ye ko bundisa yo. Justice en Zambie téléma toujours. Beau s'abonner la grande famille. Bandeko, Bellevue TV Award, je crois l'année passée, boyebi ndenge et les kaka ba trophée, ba remettra ka ba comédien ba trophée. Alors préparation pardon, il y a Bellevue TV Award et bandit déjà et nazotie la bino affiche déjà et en wana ba kolinga peut-être ba assister numéro ezawana boki ko contacter et ko sala bien parce que ba préparation et bandit déjà kalate ba vote ezo banda boyebi déjà ndenge zalaka organisation ndenge kindaka kitoko et voilà. Bandeko boko tato solula, boluka numéro ezawana boki ko benga et voilà pour la préparation ya ndenge bazo sa ba préparation ya Bellevue TV Award. Je crois bozo se rappeler nango ya année passée tout le monde qui ba Dacosta bazo qui ba trophée, ba Linda bazo qui ba trophée, ba Davina bazo qui ba trophée, ba papa Serge bazo qui ba trophée, Marie Hélène bazo qui ba trophée, maman Étoile bazo qui ba trophée. Bategra et voilà. Nazo bate ya année oyo ce que vous allez nini parce que depuis que notre banda qui janvier tisiko yo vraiment nazo bate so non bande nini ba acteur oyo nyonso bazo jouer na Bellevue télévision année oyo ba epate biso isusu makasi koleka na oye bate ba effort wana ba makambo sika na oye bate ata Bellevue alobaki ke no makambo ngo passe bandi. Bacteur, ba comédien, bazo jouer na Bellevue télévision, tout royo penza, ba tchebiso na confusion, netinga personnellement, maman BBC, c'est sans exception, hein, nazo sabino, hein. Donc, ba comédien presque tout, oyo nyonso, na page, ceux qui n'a pas jinaye, na tableau nae, ba ope sabiso ka les meilleurs. Donc, tozo ye bate, toza na confusion, netinga maman BBC, aïe, 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 aïe. Ha, oyo. Ba oyo bazalaka ofuro moulin pour na organisation ya ba makambo oyo bo pika parce que boko tika nani boko tia nani e biso ba mususu to ko voter nani to ko tika nani bo tala nanu film au total hier 18e épisode. Wow. 18e épisode de Bandeko, laisse tomber. Boyebi ke na 18e épisode na vandinga moko na lobby mais est-ce que vous comprendre ou encore vous remarquer qui est loko nga nazolingo loba siko 18e épisode tango ebandi kaka boye performance ou encore tableau il y a Joël, il y a Davina, il y a Linda, il y a Ada. Bravo
Bravo, 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 bravo. 18e épisode, Ezaki Bango. Joël na Ada. Oh, mais non, laisse tomber. Yaya, na boukanaki na koseka lorsque na moni ba sentir. Ça, c'est quel genre d'inspiration? Otali elongi ya Joël. Otali elongi ya Ada. Non, bate ba yokanaki. Tolandana nous après. Na ozongela bino. Bande ko bo aimer beau partager. Na bandi déjà coupa sur la film. Bo aimer beau partager. On est ensemble. Papa est orphelin. S'il te plaît. J'en ai plus que marre de toi, maman. J'en ai plus que marre. Ok? Maman, elle resserre ma cabane à surtout. Aux amis bébé. Natinda, jamais on s'en la rend. Otindara! Et puis tu n'as pas le temps de crier sur moi. Je suis venue ici pour mettre les poings sur les i. C'est toi qui es malade. Toi, tu es casse. Salope. Idiote. Écoute. Lâche. Tous les mots du monde marchent dans ta tête, Davina. C'est toi qui m'as manipulé. C'est toi qui m'as demandé d'empoisonner Getty. Hein? Ça dépendait que de moi, Getty allait vivre. Et à cause de toi, je ne vis plus bien. Et quand je viens chez toi, pour te louer la solution, madame veut jouer à la princesse qui ne sait pas ce qui se passe. Je m'en fous de ce qui t'arrive, ok? C'est toi qui m'as influencé. C'est toi qui m'as demandé d'acheter une seringue, de mettre du poison et d'empoisonner Getty. Écoute-moi, si je savais que tu étais autant malade, j'allais jamais te fréquenter. Tu sais ta place c'est où? Et ça n'a CNPP. Il faut qu'il vanne d'Arkuna parce que tu es malade. Fiche-moi la paix. Je veux vivre, d'accord? Ma chérie, si tu voulais pas tuer Getty, si tu voulais pas, tu allais pas le faire. Parce que quand tu es sorti mettre du poisson, je t'ai pas lâché. Tu étais face à ta conscience, tu savais ce que tu faisais et tu l'as quand même fait et elle est partie. Toi et moi, donc des jours où on a un mariage, sachant qu'on a fait du pire, on a fait du sale boulot. Donc viens pas m'emmerder tous les jours, ok? Oh, donc la version a changé. Madame n'avait plus l'intention de tuer Getty, c'est ça? Alors, pourquoi lorsque je suis entrée avec les plats, tu ne l'as pas empêché de manger, princesse? Pourquoi? Tu es une hypocrite, Davina, tu me dégoûtes. Sérieusement, tu essayes de changer cette situation. Tu veux mettre... C'est toi qui m'as demandé de tuer Getty. C'est toi. Écoute, alors que tu l'as tué. Si je savais que tu étais autant malade, je n'allais pas te fréquenter. Boyoka Davina. Sikoyo, bango na bango bakomi koswana. Eye mabe. Est-ce que vous comprendrez? Parce que oya lobi que non, oza un problème à mutu te fallait okene na CNPP. Ce qui n'a yé bakakeno, tu es autant malade, je n'allais pas te fréquenter. Po nanini, po ebaluke li bango, e inde li bango. Bota la performance, o bota la tableau, o ya linda nanani, non, ezaki suka na mama na tableau. Sko bota la tolanda siko tangu, Joël na Ada bakotaki. Ngana tuni na lobi, ezaka ka coaching ya bela. C'était juste ma question. Parce que façon ba côté la qui, façon silence des morts au ekotaki na bel na Davina na Linda. Mais non. Na yo ki cher de poule na kangi uzoto na bi Seigneur éternel et dit oh yeza étape ni nyango oyo belvia memi biso. Tolanda.
Reprends ce que nous étions en train de dire. Pardon? Reprends dès le début ce que vous étiez en train de dire. Il y a eu sûrement malentendu. Écoute, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi. Bébé, je vais t'expliquer. Écoute. Mets-toi ici. Pendant tout ce temps, je vis avec une meurtrière. Non, c'est pas ça. Mets-toi ici! Mets-toi ici, s'il te plaît. Ok, je me mets, d'accord. Je me mets. D'accord, mon amour, je t'ai pas fait. Je t'en supplie. Est-ce que tu peux écouter ma version du moins, s'il te plaît? Oh mon Dieu. Seigneur. J'étais devant la porte depuis plus de 5 minutes avec Ada. Donc cela veut dire qu'on a tout entendu. Oh Dieu. Alors la seule chose que moi je te demande, ne serait-ce qu'une petite loyauté qui t'a manqué, rattrape-toi et dis-moi de ta propre bouche ce que vous avez fait à cette fille Getty. Ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on l'a tuée. On l'a empoisonné le jour de son mariage. Justement parce qu'on était jaloux, c'est tout. C'est la vérité. Tu me pardonnes? On n'a encore rien commencé et puis toi tu me demandes un pardon. Un pardon parce que tu m'as fait quoi? À moi tu m'as fait quoi? Donc c'est-à-dire tu as commis 2 infractions. 2. Au Bomi Moana Batou. Et en plus vous avez fait porter le chapeau à la fille d'autrui. Moana Batou, moi si. Elle a porté le chapeau de vos erreurs. Vous l'avez. Botala. Donc, Linda Linga Bima Kende. Ada, na sunga yo poke bien. Asimbie na loboko ti. Toke. Donc, Joël a tikali na oya ye Davina. Oya nga pe na zui Linda na bimi na ye bakei. Joël a bimi si senti. Alongoli penza sentir pouf. Répétez nyonso o bosili koliba parce que tout ça qui n'apporte ça fait maintenant 5 minutes tout ça qui n'apporte on a tout entendu. Répète. Yoka Davina. Oh Dieu. Et comme oh Dieu. Tant que ça la kindo qui n'a bino bo ke ko pumboka ko sala ka kindo ki ko zoka ba ko soma ka ba poison oh Dieu za la kate. Tant ba bouili bino comme oh Dieu. Est-ce que botala ki bilongi y a bacteur na tableau oyo? Ada, Joël, Linda, Davina. Botala bilongi yango bomoni na zu bilongi na bango na che bota bilongi ba bimisaki. Mais non. Toza la bactère na mboka na biso. Bazo mériter ba respect. Franchement, bandeko botala ka peta mbatu ba jouer, botala ka action na bango. Botala ba effet na bango, botala ka ba biloko, do botala ka bilongi tango azoloba elongi eza ndenge nini. Botala elongi Davina pesa kibiso, botala elongi Linda pesa kibiso, botala énergie ya Joël na ya Ada. Est-ce que vous se rendrez qui compte dans l'union soana? Oh non, il s'agit d'un fond, comme ça, bon, il y a un film, bota la film bien, parce qu'on a besoin de la babilo qu'on a nion. Est-ce que Belgia zo pèse sa biso les meilleurs? Oui. A commis film, ba tourner film, ba acteur, ba pèse sa biso ni oyo. Donc, tableau nion so est en action. Bota les longues Davina ao. Donc, je ne sais pas ce qui Davina Zaki a serré dans mes bras. Linda n'a serré dans mes bras. Joël Ada. Yaya, 18e épisode. Tableau ya Ada. Na ya Linda, na Joël, na Davina. Non. Non. Ba pesi biso bandeko, ba pesi biso oyo il fallait
kolanda na film, kolanda na réalité, kolanda na gaffe o bango basalaki, bapesi biso yango. Lorsque mibali na bango ba découvrir vérité, bazaki mbanga bazo ganga pa batu bakoti silence des morts, on dirait baza kati ya morgue. Bakoloba nini? Linda na minute on azana eloko akoloba te, azui mwa saki na ye mobile bizela ka tokendi. Koto siko ba fongoli sentir. Ah, ça c'est quel genre d'inspiration? Oh, les inspirations ndenge nini oyo nzambe. Siko koto Davina, c'est Linda. Koto Linda pe, c'est Davina. Mais non, bactère oyo, 4 o na tiao. Mais il fallait na yambata bango so ibaza tiao. Davina, pardon. Linda pe otaliboye, tangu nani ada longoli sentir. Maman, je m'attendais ba nika bango penza. Ba merita ki penza ko niata bango penza. Soko manazo bate ba yokanaki akeno yokuno ko kendo ko bimisa sentir olongola sentir. Levo. Hey. Fana. Poussa na oui. Poussa oui. Écoute. On va commencer par le premier point. Ma douceur nyonso. Banda ko expliquer nga. Po toyoki nyonso. Maintenant, j'aimerais juste être éclairci. Tu ne sais pas ce que je peux te faire. Alors, tu vas m'expliquer qu'est-ce qui se passe au juste. Je t'écoute. Il ne se passe rien, c'est juste que on est en train. Ils ont encore un kanda, tu veux si on prend un kanda en fait, c'est rien. Ma patience a des limites. Si tu veux pas m'expliquer, moi j'appelle la police. Comme ça la police se retourne bien. Et puis non, mon nom, moi, c'est quand même B. Tu veux qu'on le traite? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé? Boboma Nani. Getty. Ça me dit quelque chose. Getty a les solos bêtes là, vous avez mis ça tout. Mon Dieu. Donc, jour à mariage civil naïe, c'est ça? Mais pourquoi? Ne verse pas tes larmes. Et pourquoi vous vous maquillez? À l'époque où on était des amis, on était un groupe d'amis avec moi, Davina et puis Getty. Davina et moi, on était les plus chanceuses. Il y a quel genre d'autorité, Ada? Sentiriti pusana boy. Ah ok, ko vanda musika, yo pusana nde boy. Babeti kaka na kiti, tala Linda. Tala geste ya Linda. Donc atie père na kati na atie ko banga, donc awa biso to suki, awa liwe monani na miso, lu liwe lumbiso lu. Non, bactère oyo.
Non, 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 non. 18e épisode. Na tableau à batoyo. Ah, na yambi bango. Na boakeli bango ba flair. Ba gros bisous. Linda, Davina, Ada, Joël. Non, c'était fort. C'était fort, bande qu'on a évité ce bino boko takiango. Ou encore bomona kinga, c'était fort pour moi. Donc, ba transmettre biso où il fallait. Kolanana histoire. Ce qu'on va dire, on va boyota lango wapi. Kana belle vie télévision. Bomoni kunate. Affiche se bimi. Bozela. Ngai songi munene. Affiche sika yango wana. C'est-à-dire, oh, sûrement, et aussi la lelo. Tant que aussi la lelo, lobby jeudi, toruta la making of, en même temps, en même temps, making of lobby. Et le vendredi, sûrement, bah, la biso peut-être présentation ya Oyo, ya acteur après na teaser. Et voilà, bah, samedi, tu as entamé déjà premier épisode. Et Nzambe nangaye. Toliaka kitoko, hein? Toliaka kitoko. Otali sikoyo ada altango longoli sentir. Otali elongi o Linda pesaki. Ngana lobi eske belle vie. A kota kape na bilongi ya batu po na ebite. Je sais pas ce que vous comprendre émotion na nga bo comprendre place ngana za. Ce qu'on place c'est peli sa kinga lisusu na eko raisonner maloba ya Linda. Linda loba ngane na zabo depuis na banayi carrière na nga e partout kuna na uti kuna na ngambu kuna na Sodome kuna ba autaki au grand jamais a joué film ya kolela ayebi ndenge ezalaka te parce que bakotaka na personnage te to lobango et eza eloko moko boye asala yango te eza difficile pona ye. Mais belle vie et pas belle vie, ce que ça scène tableau ya yo kolela, tu dois pleurer. Okolela pendenge nini, il faut se concentrer à kocha na kona na coin. Linda a komi na souplicité ya ce que ça ya kolela, ayo lela. Bomoni ndenge lela kina. Mbala moko na raisonner bi Bella. Bella za peza mozalicien. Aza penza teacher Nina Leli. Skoyo, yozo expliqué, azo non c'était pas moi, c'était Davina. En oubliant que non yo chaki poison. Ngana ezo bato baza ba aventurière. Ezaki Davina mais yo no saki effet, osaki action. Koto yo c'est Linda. Elle n'arrête pas de me chercher, elle n'arrête pas de Bokomi kotanga na lokwa bizengi. A quoi bon ya kimutema mabe? Davina pe kuna basi babwili kuna. Kanga pe munoko no ezaka ka dede, mon cœur, fion. Oza mobomi. Yoka pe siko Davina kuna na bomi ka mbala moko ezamba. Ezamba liboso. Franchement, non, film kitoko. Elle avait un copain qui l'avait engrossé et puis le copain est parti. Et il a fait 10 ans de disparition. Et un jour, je te jure, on l'a aidé avec son enfant, on lui donnait de l'argent. C'était vraiment une fille misérable, pathétique. Et un jour, le père de sa fille est débarqué d'Acosta. C'est là que notre cauchemar a commencé. Il est venu d'abord nous voir. Il nous a fait part de ses intentions. Au début, on était toutes contentes pour Getty parce qu'elle avait trop souffert, mais avec le temps, c'est devenu une humiliation pour moi et Davina. D'Acosta a commencé à nous impliquer dans ses surprises. Il lui a acheté une voiture, après une maison, après c'était des cadeaux, une demande en mariage. Getty a reçu tout
tout ce qu'on rêvait, en fait, c'était nous qui avons... C'est nous qui devons nous marier avant. C'est nous qui étions censés avoir des voitures avant. Getty était censé être misérable parce que c'était... Naturellement, tu as raison, toi. Tu peux crier. Mais... C'était... Jouer une personne à cause, il y a bénédiction et Moko. C'était même pas mon idée, c'était l'idée de Davina. Et vous l'avez fait? J'ai acheté la seringue, j'ai mis le poison et je l'ai empoisonné le jour de son mariage. C'était l'idée de Davina, c'était pas mon idée. Et depuis un certain temps, je n'arrête pas d'écouter sa voix partout. Quand je suis au salon, quand je me repose. Ok. C'est pour ça. Ok. Quand c'est chamaillé, elle et moi. C'était sa voix. On a toujours à l'Ibala naïe. Pourquoi? Parce qu'on était jaloux, tu vois, à cette époque-là, tu n'étais pas là, Ada n'était pas là, et on ne supportait pas voir tout ce qui lui arrivait. On lui faisait des cadeaux par son ex qui était parti. Non, mais là, ce sont des explications que tu donnes, tout bonnement. Et puis, les explications, et ça, là, que mon abattoir la mouka, c'est ce qui va faire que l'enfant d'autrui se réveille. Non, bébé. À cause d'une simple petite jalousie de rien du tout. Qui vous avait dit que l'horloge était les maquillés, la montre était les mi, c'est-à-dire le quoi hier joué était les mi ou qui Qui vous a dit ça? On ne savait pas. Bébé, pardonne-moi, je regrette ce que j'ai fait. Ils ont raison. Il y a bino koboma muninga. Ils ont raison. Ils ont raison te. Boyoki Joël a lobby nini. Joël a lobby que non, nakati andako. Nabana ko sentir eloko moko ya bien te. Uzoka likambo ezaki ya munene yo boma mutu. Bande ko tote ya minini na filme oyo. To banga mokiliko. Qu'on essaie de profiter de la vie avec les PO nzamba pesio. Profiter kana vida ka o na muke ozana ngwana. Kolinga te o envier oke kosala eloko eza yango te o kata mikolono ya se pona envie o kata mikolo parce que linda na Davina to ke pa itozonga yaya bakati mikolo na bango ya se pona mutema mabe pona keto pona jalousie lelo totala sort na bango ekozala ndenge nini kozana boloko ata soki keno ekozala na boloko te ata soki famille ya Getty ekolimbisa batikali ba coupable à vie donc libala na yango na esili linda kutu epa na ye kaka na lipapa na elambo alataki albima Joël kutu ayebisi Davina soko kozwa na lopangu zwa bima kende bande kotote ya minini vraiment na osa makelele belé na koloba na seki belle vie belle vie belle vie belle vie belle vie belle vie mais non tote ya minini mokili eza na ezo mokili donc il faut koyeba kotambola na sa moi oyo la grande famille. Il y a beaucoup de gens bazo kata mikolo na bango ya se pona keto pona mutema mabe. Ya omoni liwa koluninga oluka liwa te kondima pe liwa na vi na yo te okondima liwa to okoluka liwa soko yebi kuno kokende yaya soko yebi kuno kokende te yaya boya soko imagine oyebi kuno okende te mais olinga okata ba jour na yo na se amoyi oyo pona mutema mabe parce que Davina na linda ne bazana baza bato déjà kokufa ba okipe bake basengi pardon mais famille ane ko bandaka kolela mwana Getty azali eza babiloko moko boye etikali déjà etikali lokola etikali tâche moko a vie ata otie yango ba javel otie ndenge nini au grand jamais ekotela
kaka bango moko oyo bazwaki inspiration ya kozwa tozwa poison toboma geti kaka esusu kaka bango esusu kaka mayele ezongi bango lelo ya koloba ke non soki totikaka ye avivre elingi osala mpe biso nini conséquence ete yaka bozoba liboso mayele nsima à quoi bon ndeko mwasi ndeko mobali tu souffres dans ton cœur pona bomengo ou encore pona bozwi ya mutu yaya enjoy vie na yo avec le paix que tu as lelo eza ya yo lobi eza ya yo te lobi eza ya nzambe toyebi te tozokata mapamboli na biso tokata bénédiction na biso avant parce que nzambe azala na plan na mutu nyonso nzambe azala na plan na mutu nyonso na sa moi oyoyo why pourquoi tozo palper bénédiction wana te voilà la cause mitema na biso est-ce que eza disposé tozo kene na ba église butu lokola moi gangaka brisaka non tout à la mitema na biso parce que Davina na Linda eza mitema na bango nde komisi bango na place o bakomi lelo to arrêter na keto to arrêter to réalisaka nanu makambo na mitema na biso ezalaka likambo nyonso tout te olati parce que plus ozolata makambo c'est plus pe diable kaka na sima makambo wana akonage na makanisi na yo et apesi yo boule moko ya bien te tala Davina ilongi ndenge ekomi ya diabulu donc Davina Davina naza numéro na ote ma chérie Linda Joël Ada mais non tableau na bango ezaki fantastique ezaki super tala Davina elongi ya bimisi ya ba diabulu mbala moko ya mutu azotambola na makila bato na makila mutu Linda kutu ne parlons même pas batie ba make-up ezo simba te pona nini nde bongo so ozotambola na makila mutu botala elongi ya Davina diabulu Linda kutu n'en parlons même pas ye mutu asalaki action munoko pe alinga cha osobomi mutu olingi toteyami toteyami te nga na teyami nga mama BBC na teyami na ko préféré mutu ayinanga dans les vins ayininga kaka boye amonaka mama BBC ayininga o nyonso inspiration na yo koya ya mabe sala na yo na nzambe na pona otala kilo ya culpabilité ya Linda na Davina yaya na esengwa ko vivre koza esu te oza na sa moi oyoyo mais na esengwa ko vivre eza esu te yaya nga nazalaka kaka soki nalobeli ata mutu mabe nazongi na ndako esprit conscience wana ezongela nga yaya nayokaka mabe journée nange ebebaka e moko na apeti ezalaka te atake no tosechange ata na mutu conscience wana soki kaka nazongi na kwe na nga moko yaya je souffre siko na mitunaka bato oyo bavandaka penza avandi alingeli penza mutu bulu ya mabe alobi na osala mutu mabe na okosela mutu makambo na okenda yango boye mpo na konuire vie ya mutu moi je peux dire na oki oconfirme yango eza esprit eza semence ya sorcellerie eza semence ya sorcellerie parce que na nga moko nde na mitalaka boye nalobi ke non je peux pas navandi nazwi kaka inspiration yake non nalingela mutu boule ou bien navandi kaka nakanisela ye mabe justice ya nzambe ekitela bandeko nyonso oyo batraversaka bamoma moko boya bakoselaka bango kaka bamakambo bayindaka bango en vain balingaka bango te donc justice ya nzambe ezwa place à quoi bon yaki motema mabe
À quoi bon olo vivre avec l'épée au nzamba pesio? Souffle de vie wana tango nzamba zo renouveler souffle de vie na bon moina yo. Bandeko, est-ce que boye baka? Bozana na fungula. Est-ce que boye baka keno olali na butu? Parce que tango tolalaka na butu. Yaya to kufaka. Tozalaka bibembe tango tolalaka. Mais lorsque tu te réveilles les matins, au moni pensa que non, tu es parmi les vivants. Tu te comptes parmi les vivants. Mais dis-toi que non, nzamba za na plan na yo. Pour renouveler souffle de vie na yo. Automatiquement, dis-toi que non, nzamba renouveler na souffle de vie. C'est-à-dire nzamba za na besoin na nga. Beaucoup magana ba level moko boya ko comprendre souffle de vie au kaka. Parce que lorsque vous avez un souffle de vie, dis-toi au kozwa, tu finiras toujours par palper oyo. Au moins, peut-être on finir un bon jour na temps ya nzambi. Le fait que nzamba zo renouveler le souffle de vie, dis-toi que non, osa gagnant, osa victorieux. Mais mokili lelo c'est pas le cas. Mokili lelo souffle de vie o lamu ki na tongo. Et le quoi liboso zubi qui n'a papier comment obandi ko planifier nengo ko boma mutu nengo ko kosela mutu makambu nengo ko sala yango to kufa ba pauvre yango to kufa ba liwa moko boye o eza ya respecter ba liwa moko ya soni pona nini mabeli ki na kati ya batu. La grande famille bo aimer bo partager film oyo été abisso. Je sais pas pourquoi. Je suis touché à Koyebi Sabino. Lorsque Nzamba a renouvelé le souffle de vie na bon moina yo. Nzamba zana a besoin na yo. Yo ndima. Moment ozo traverser nango. Lelo te lobité. Yo poko palper. Na sa moyo tozo zanga kozana patience. Patience ndezo boma batu. Patience oyo ndezo longola batu na présence nan soki nani kozanga kozana patience ndezo zanga batu bazela lipamboli na bango. Tozo raté ba merveille belé pour kozanga kozana patience pour na ko précipiter. Tozanga komona ba merveille, tozanga komona lipamboli na biso, tozanga komona loboko nzambe na ba bomo na biso. Lelo les matériels ezu esika na kati ya bomo ya bato. Lelo ba vanité ezu esika na kati ya bomo ya bato. O ezo sala lelo bato ba boma bato. O boma muninga na yo. Davina na linde zanini. Eza ba bien, eza ba matériel, eza ba vanité. Nde sali ke no ba kende ko la muninga na bango poison. Est-ce que tu t'es ami? Ndeko, prise à souka. Secret à souka na ebisio. Nangana yo. Ce que la muki na tongo zukaka, omonika ke no tu parmi les vivants. Souffle de vie wana. Dis-toi aux joies. Nzamba za na plan na yo tango renouveler souffle de vie. To sepeli, belle vie a commis les bisous filmés. Belle vie. Ah, bah voisin, bah lali. Oui. Mais tout nini na filmé. Et puis na ebisa bino bandeko, bo mona ta geti wana. Kan ningi nani Davina zoka nani Linda zoka ba voix. Koto pe solo pe koto yo. Joël a abimisa alongola ki sentira beta Davina wana solo donc solo ngo eza ya batan. Yeswe. Yaya. Leta na vanda na lingi la mutu buli na sala mutu mabe. Eza kozanga kozana bonzambe. Leta kaka kovandi kaka o raisonner kaka o kanisela mutu mabe. Je vous aime la grande famille, beau aimer, beau partager, beau qui ne s'abonner à la chaîne Andeko Nabiso.
et que ça la bien beau soutenir et que ça la bien. Je vous aime la grande famille. Toute année prochainement. Bonne journée Nabino. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.